Merci mon frère, merci ma sœur. Oh noso, Bouzolandanga tant noso, Dieu merci, Mopanga l'homme de power. Ma belle a failli les oganga, ma belle a kimbango zoganga, ma belle a lumbuma et zoganga. Et comme il attend, oh peuple alamuka, peuple atelema. Merci mon frère, merci ma sœur. Tonto bana mission na biso, tonto bana na prière, tout fondant la prière. Zamba bika mon Père de gloire, merci Seigneur. Ba on so landa biso awen zamba lola na banda ko partout mo kili mo bimba ya wen zambe. Tika Père de gloire Seigneur Dieu, au compagnie biso awen zambo zana biso na kombo na Yesu Masia. Amen. Merci. Maman, papa, frère, c'est au landa ngai. Toko tika te, toko kineti na suka. Toko lâchete. Et comme il attend, les jeunes congolais, les jeunesses congolais a tellement à réclamer droit naïe. Nathan ou Kabila, Makamo to mona na o Kabila, ya Kabila kuti yaki bien, mais Makamo to mona lelo et comme pli mabe makasi. Tolia mabe to mela mabe, tola la mabe, tout ça bien té. Est-ce que na mboka oto yaki ko tika batu, to tika batu te? C'est que ba kombo koma kaka moko kingandi te to ko tika batu te pe eloko o ekamusingai bokomi ko meka musapi na mozindo ko simba musel na nzambe ambongo bible zoba ke musel na nzambe azo mériter double honneur. Faut ko respecter basa na nzambe, ko respecter basa na nzambe. Botanga Bible ba o nyoso ba meka ko taba sala na maboko Zambe aboma bango pe bataka humilier. Boye bango article 64 ezo banda kalate. Peuple oyo bonyo kola, peuple oyo bomoni zoba ata zoba te. Peuple congolais aza zoba te. Tongo mbule beta kayeba na kate. Bomona likole za libye mais bo suka mbule beti. Moule to beta ka eyeba na kati yango ba frère ba sœur ba obo bolola ndanga tangu noso nazo ate pour ba sentiment pour ko l'excellongité nazo ya pour na passe na motema ba jeune batangi ba classe malonga mama ateki makala pe ba jeune batanga mais classe ba jeune et tout ça a été le comme côté. Pour les jeunes qui sont dans le bureau, les papa moko ba veillard. Ba papa ya kala ba komi ko za ba bureau, c'est que yalingi ka akufa na poste moko boye. Boso ba biso ba jeune. Musa biso ni. Musa biso ezaka ko beta badam, ko vana kana balabala. Na lobi ke article 64 ezo banda kalate. Boye bango article 64 ezo banda kalate. Boko kima moko. Mobutu babengaki seko azali libela azawapi est lelo azali mapangwana sumaka na kini est azala suna mapangwana biloko oyo so bosuma na kati ya kini oyo buzuzu wa mbongo ya Kongo buzolesa basi na mbongo ya Kongo oyo bozui buzolesa bana na bino pe buzolesa bamakangu na bino boyeba ke mbongo ya Kongo ekoganga pe boko kima partout. Boko lungola mboka o lokola Mobutu abumaki batu arenyaki na babiloko ya batu Mobutu akendaki na humiliation boye ba ngo boko zala humilier ba blakaka na moto te pe ba blakaka na nzambe te. Merci mon frère, merci ma sœur, merci vraiment ba onso bozana posa ko soutenir biso bo soutenir biso pe musala oyo tout en a besoin musala oyo kine liboso musala oyo et tamboula partout. Tout ça la poste qui est musala oyo et les gars médias et les gars partout. Dans la linga moko na to bunda ezali décidé ezali première fois comme ça groupe est intéressé ko sambela pona mukolo parti te présent parti et la première fois il a décidé. C'est que décidé le coup la fallu le moko adra chrétien ba chrétien belé obo landanga mbote na bino bozolanda yi c'est que le quoi to vous avez ébélé partout pour tout le biso c'est que bo lembate ko soutenir biso bo lembate ko na ba conseil na bino bo lemba biso te mais et solo eloko zo pe biso passe makasi ezali mo téléphone le quoi tout dans na téléphone te
yo moi que même le numéro téléphone numéro to pesa ezalité peu téléphone ya malonga ezalité vous avez bakamboka na biso awa tuzobika na kati ya pasi tuzobika na kati ya minyoko c'est que vraiment o neso akulinga a soutenir biso a soutenir musala o ekele liboso lobi pe to yebana lobi pe to mata izaka ka soutenir bino so ozana pousa moko soutenir biso vraiment ekozala malamu na contribution na yo te na oyo osala tala toto toza ba jeune mais to ndimi ko servir mboka et puis singa makasi pourquoi pour na ki jeune ya sénégalais président sénégalais za mona muke mais andimi abimi président c'est que na kati ya Congo biso pe ba jeune faut côté élément yango na bi que article 64 bo conduit oyo etali bo conduit moyibi bokonzi oyo eza bokonza moyibi mutu moko te boye bango lelo parti lelo mutu moko te oyo avutaki Félix Antoine Tshisekedi mutu moko te oyo avutaki tozaki élection mabe na Kenya élection salamaki to bakangaki mutu moko na machine na ndako mais élection banilaki yango mais awo bakina ba machine na bandako na nile élection azalaki te c'est que élection malonga salamité pour article 64 et banda na temps oyo. Merci mon frère, merci ma sœur. Ba onde kunanga ya eside ngi sukona prier la bino ba one so bola na biso. Nangi na prier la bino, nangi na prier la bino. Nangi ko to manje mono ya Congo njembo ya mboka ekozala bien. Ya 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 ya. Ya ya to bundela Congo ya ya. Ya 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 oh ya 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 to bundela Congo ya ya. Congo ya Kimbangu, Congo ya Fayulwe, Congo ya Lumbuma to bundela Congo ya 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 oh ya 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 to bundela Congo ya ya. To prier sur Zambalola, otombula ndambe likola via président Fayulu. Aujourd'hui quand Nzambe azala élevé na kati ya SID, Nzambe atombola azala élevé atombwa manaye na kati ya SID. Tosambe na kombo na Yesu Masia Zambe na tomboli kombo papa na ngai Seigneur Dieu na tomboli papa na ngai na kati ya mboka na ngai pe na kati ya SID mobima papa na ngai na vie ya président Fayulu Madidi na vie ya ba communicateur na vie ya ba exécutif na kati ya tango na kati ya funa na kati ya mokili mobima Père de gloire Yahweh sala élevé Père de gloire Bible zobe ke esika o tomo papa na ngai monde des ténèbres et tomo makatene Zambalola yango Père de gloire na to tomboro papa na ngai na vie président Eli Martin Fayulu Madidi zala élevé na vie président Père de gloire tombo na vie président alléluia zala élevé Père de gloire au nom de Jésus-Christ de Nazareth Père de gloire tombo na vie président élu zala élevé Seigneur Dieu mata Père de gloire tombo mano zamba bikamwa na kombo na Yesu Masia au nom de Jésus-Christ bien meyo kangai to sambela kaka Nzambe to tombo na Nzambe na tika 64 nana kanda nana pousa article 64 et mata ba tous les Congolais akoma na kanda pe akoma na méchant to tombola kaka Nzambe na tika 64 Zamba za élevé na article 64 to sambela kombo na Yesu Masia Zamba bikamo Père de gloire na tombolu papa kombo na article 64 na poste ya article 64 Père de gloire Seigneur zala élevé Seigneur Tonyo komana mboka oh Seigneur tolia na pasi Nzambalola baotala ka ba intérêt na bango ya mabota na bango Nzambalola soki otomba mite Père de gloire nani msoko otomba ba papa na ngai zala élevé na ba jeune congolais na ba papa na ba mama Yesu zala élevé tu ba ko déclarer droit na biso tu ba ko déclarer droit na biso tu ba ko déclarer droit na biso Nzambalola au nom puissant de Jésus-Christ au nom puissant de Jésus-Christ, na article 64, Yesu Masia zala élevé Nzambe. Na bika kande ozala élevé tous les Congolais, tous les mamans, toko bima na balabala pour ko déclarer toi na biso. Toko bima na balabala pour ko déclarer toi na biso au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Na kombo na Yesu Masia. Tozaka kama Nzambe Nzamba limbe sa président Eli Martin Fayulu. Nzamba yo ka président mawa. Alimbe sa SID mobimba au kabiso mato sambela kombo na Yesu Masia Zamba bikama yoka SID mawa yoka présent Fayulu ma papa na ngai
Mon Père faveur nous allons partager la vie à président Eli Martin Fayulu. Limbisa président Père de gloire. Ngolo za na katia SID Père de gloire. Limbisa ba communicateur. Limbisa ba exécutif nation. Ya katia SID Père de gloire. Grâce nous papa nangai. Père faveur nos Père de gloire. Et talisa ma Père de gloire. Na vie à président Eli Martin Fayulu. Père na katia SID ma Père de gloire. Au nom puissant de Jésus. Grâce sopana Zambe. Limbisa ya Zambe. Grâce na mboka oya Congo. Na est du pays. Na partout na mboka papa nangai. Grâce sans Zambe. Faveur Zambe et sopana papa nangai. Na kombo na Yesu Masia. To prier beleme. Yum to sambela biso na mapambola yo. Yum to lingaka mboka oyo za mapambola yo. To sambela beleme. To sala kama kila na Yesu Masia. Le sang de la nuit se contrôle en mboka oyo mobimba. Na baka toujours ba voter ba jeune. Nga yi ba ko voter ngati. Na dali na conscience na yebi o nazali. Mais ba jeune ebele ba yebi o bazali te. Yango bazo manipuler bango. To sambela Nzambe. O bakanga kila na Yesu e kangola ba jeune. Ba o bakangami na moyiba ba député. Bazu bango bakangi bango na otage. To prier kaka Nzambe lola akangola ba jeune congolais, akangola ba maman, a délivrer bango, to telema to deke ba na biso, to prier na kombo Yesu Masia, prier. Bien même. Yahweh Nzambe bikama Père de gloire. Na makila no papa nanga et la partage. Il y avait des jeunes congolais Zambalola, le sang de l'agneau, le sang de la sainteté papa nangai. Makila na Yesu Masia, makila na Yesu Masia. Et kangola Yesu Masia, alléluia. Makila elongola bango na kati ya distorsion. Ba oba kangami na kati ya distorsion. Ba oba kangami na kati ya envoûtement. Ba oba ba lié bango, ba oba bloqué bango, alléluia. Yahweh Nzambalola, tika le sang de l'agneau elongola bango Père de gloire. Na kati ya envoûtement Père de gloire. Ba dominer ba jeune, ba dominer ba maman, afin que ba konza biso na bo konza moyibi, mais le sang de l'agneau quand on a prié à Nzambalola. Makila iso banda maintenant. Makila iso banda maintenant. Le sang de la nuit iso banda maintenant. Makila iso kangola maintenant. Makila iso kangola Seigneur. Makila iso kangola biso. Makila iso bimisa biso. Au nom puissant de Jésus. Na kombo na Yesu Masia. Na kombo na Yesu Masia. Tout allons libérer. Tout allons libérer. Tout allons libérer. Tout allons libérer. Au nom puissant de Jésus-Christ. Et si ce président parle à Rotambola, Makile Bomba président, président Seigneur Dieu, les sangs de la nuit et Bomba président, na combo na Yesu Masia, de fait que ton secrétaire général, Zame Makila et Bomba et Bomba ba exécutif unioso, oh bazana tango partout Seigneur Mokile Bomba, Makila et Bomba bon Père de gloire, pe ba na so SID, ba tombola ka le kumu o Yesu nangai, Makila et Bomba bango na combo na Yesu Masia. Beme au semble kaka Nzambalo obenga Saint-Esprit mukolo moko ba yekoli ba vanda kina chambre haute ba rumelaka pour kozela mulimo mo santu sans Nzambe to sala le côté so Nzambe akambiote o sala le côté la vie beleme to prier Nzambalo obenga Saint-Esprit Nzambalo amono sima mitema peuple congolais nyoso ba kozana sima Martin Fayulu pe ba déjà na sima Martin Fayulu pe Martin Fayulu atali mutu o atali mutu ya bosembo Adam to bosembo akena kana butute montala bakoza kabino Martin Fayulu akena kana butute na sena se pona ko senga kisene dimbongo jamais ezaka lukuta azali mutumo o azana bosembo pe présent Fayulu azana mbongo na ye akosenga mutelo kota asenga na lo asenga mutelo kota to senga makaka Nzambalola lokwa Martin Fayulu Nzambe asale ata mutubo oyo ata mutuba o tabanga ka Nzambe. Cet esprit est simba vinaye. Cet esprit est tout la réveil spirituel na ba jeune sur Congo. Ba o so ba kota kina bolembu zamba simba mitema na bango. Zambe apesa bango makasi ya ko telema lisusu alléluia. Ya ko bima lisusu ya ko bima la balabala pour ko déclarer article 64 tout ça mais la combo na Masia. Oh mumo santu na Zambe. Ba ko toucher Père de gloire. Ba o nyoso ya we Zambe bakangamaki. Ba o Père de go bakangamaki Seigneur. Saint-Esprit toucher bango. Saint-Esprit touche. Saint-Esprit touche. Saint-Esprit touche.
Cet esprit touche. Cet esprit touche. Bako touche Père de gloire. Bako touche Père de gloire. Cet esprit ensemble. Na katia SID. Na via président Fayulu papa nanga. Nous avons réclamé ba peuple congolais. Peuple congolais linga Martin Fayulu. Peuple congolais linga Martin Fayulu. Peuple congolais est dans la cima Martin Fayulu. Peuple congolais linga Martin Fayulu. Na déclaré le coup la serviteur de Dieu. Pe musali ensemble. Na kombo na Yesu Masia. Tout ce Martin fait le sala et que ça malamu battre ko séparer au président ko sala président ko voyager partout ko kene ko ya ma président partout ko akotama kolonaye et ko pesa melaye pe azali mwana na Nzambe yawe souviens-toi de moi na vie président tane alinga ka ba congolais Nzamba lola tane président azolinga ba congolais alinga ka ba congolais ba le Nzambe simba père de gloire natala kondima papa na ngai ebonga one ezande ya biso papa na ngai ezaka bango te bayiba yango père de gloire le peuple ezana passe Seigneur Dieu oh nzamba bikamwa simba mitema père simba mitema papa na ngai ba exécutif ya SID matisa bongo suma makasi pesa bongo makasi za nzamba lola ya ko sala musala oyo ya ko tombo la vision au père de gloire au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Surtout comme si on attend oyo ya ko réclamer article 64. Lolo on attend na Mikolo o ni so ko lobeka article 64. To souffrir mon frère. To souffrir. T'es ba classe tangi. O tangi ba classe combien? Ba classe malongo tangi asuzu musala. Hein? Bazu bana bango bayana bango baleki na bonde ba tondi sikuna tano souffrir. O souffrir. To sambela nzambe. Tosenga zamba lola lokola Eli na kata prophète Abale ba telemaki ba sekaki Eli mais Eli atomoko maboko likola beli nzambe moto kitaki to pele capable ko sambela nzambe atombola biso zamba matisa ba jeune congolais ba yaye ba papa ba telema pour ko bima na baba pour ko réclamer droit na bango to benga article 64 eya na kata mboka oyo to sambela kombola Yesu Masia yawe père de gloire. Non, c'est un article 64. Il y a constitution biso papa langai. Seigneur Dieu, article 64 il y a constitution. Yesu Masia ils ont contrôle la mboka oyo. Papa ba mama ba papa ba telema. Ba papa ba telema, ba mama ba telema. Yesu Masia kanda loba awa. Kanda e matelemiti ma ba congolais. Ba telema ba réclamer droit na bango. To réclamer droit na biso. To réclamer droit na biso papa langai. Ba oba vuta ki bango Yesu Masia envoutime longo na kombo na Yesu ba oba kote bango na ba mai ba bazu ba mai ba kangi ba mai ba mvute mai to meli ba mai peto lemba Yesu bo lembo zo longwa au nom de Jésus Christ masanga na bino bondoki obo telema pour ko nyokola peuple oyo tika masanga na bino confusion elanda bino au nom de Jésus Christ de Nazareth Père de gloire na bengi article 64 article 64 article 64 article 64 article 64 article 64 et manifester na mboka oyo et manifester na mboka oyo Père de gloire Telema Nzambe toleli pe mingi Nzambe tonoka mi pe mingi papa na ngai et comme na tant telema papa na ngai et comme na tant tima papa na ngai Père de gloire Yesu Christo kamboka opesa biso ngo papa na ngai bosa ba alliance bosa ni ba corps po ba kabola mboka o Yesu mutu nyoso atelema na mboka oyo atana sima mboka oyo ana pota mboka oyo beba Nzambe frapper mutu wana kota mabele ozo anyoko ba peuple anyoko na peuple congolais akanga biso na otage ye abonga azala bien biso toni kwa maka zamba bikamwa jije mutu wana jugement ya solo e utene epano papa na ngai jugement solo e utene papa na ngai jugement ekita ba panzana ba dans écraser au nom de Jésus Christ de Nazareth na kombo na Yesu Masia papa na ngai merci nzamba lola tika présent faille le Seigneur Dieu présent faille le Seigneur Dieu otombole lisu papa na ngai voilà je président ko sala partout président ko kende et pesa mele nzambe pe na recommander ba maman soit SID ba papa soit SID papa na maboko papa na ngai kamba SID tombola SID papa ekeliboso na kombo na Yesu Masia amen. Merci mon frère, merci ma sœur, merci Aya, merci maman, merci Aya ndenge o bo soutenir biso vraiment na le sambo ba op ba ko ba ko soutenir moi na bango leki na bango ya na bango. Dieu merci Mopanga l'homme de power.
Tant que nous sommes mabele ya fayu le zoganga, mabele ya kimbango zoganga, pe mabele ya lumbuma zoganga, mabele pe ya mobutu zoganga, mabele ya kable le père zoganga, mabele oyo basakana mabele te. Nathalie awa ebi moko nakoki na France, ba obo vona ba France kuna. Soko ndo vandi kuna ndo oyaka awa is that différent kuna au senti au vandi mais au vandi bien te mais awa ton oyaka ana kunga au vanda à l'aise mutu soute akotuna likambo songo pakala. Merci vraiment ba obo bonimbo soutenir biso toko ba na ba prière ba obo vous allez pour sa prière toutes les mamans toutes les dans le sambo et là ozo mabiso il y a téléphone surtout sur téléphone de malunga que pour vous appeler un téléphone moi bien obité au tini la Dieu merci mon panga et ça problème était zamba ko pambo pe tambe akobakisa yo tika ke oyo nyoso azolanda ka biso azo soutenir biso zamba kanisa ye na kata SID pour comprendre na banika ngamo ko sambela ko sala groupe intégration ngamo po bato ebele vraiment bazali na réveil vraiment te ya ko soutenir ngai yo mo ke ngamo na telemaki mais zamba ko sunga biso mikolo ezoya tokokoma pena bato ebele bomona mkomsut bato msu bazali pembe na biso awa oyo toko marché na bango vraiment et longo zamba vraiment akanisa yo mama akanisa papa zamba pambola yo apambola yo te soutenir vision ya présent Eli Martin Fayulu papa likambo banakana na esengo esukaka na pasi mais likambo oyo bandi na pasi esukaka na esengo na beke quand to bandi botonyo kwama zambalo akosala biso grâce mais na lobeli bino bokeba na musala zambe kadina ambongo bokeba bablaka na musala zambe te bablaka na musala zambe te soki bosama musubo sama musuma na ndenge na bino mais bokeba na basala nzambe sobo komi ko sima basala zambe se bosima ne nzambe bokeba na basala nzambe musala zambe amekitaka double honneur bokeba. Écoutez, madame, merci vraiment, Zambi Akan Sabino.